Bandeko Balandi, bonjour, to bonsoir. Les autres dépendent de Natani ni Bolanda biso. Nangaki na meka kosala un peu état de lié à Kinshasa lelo. Na mokolo oyo après 3 mois exactement, jour pour jour, depuis mwana mboka Roxy Mukendi Chimanga azali considéré lelo comme héros national à Tika Kibiso. Lelo jour où ezalaki normalement il fallait bakende ko kundaye ko inhumer lelo oyo bato ebele balwaki comme famille nae pe également va se joindre à la famille nae pour que va rendre ba dernier hommage. C'est un jour où vraiment le silence pouvait vraiment kotika même place na makambo son cadre moko humanitaire na cadre moko humain. Mais koka moi pas si mingi ezali lelo population famille ba activiste bato nyonso bazalaki ensemble na famille na epona kolela ye na nzela kokoma na palais du peuple tant ba komi population et komi pe également bamoni une forte résistance moko ya police oya ba policier mususu bazalaki wana bazui to ba tango komi quelque part après quelques mètres après bazui nzoto oyo ezalaki ya aussi Mukendi oya jeune moko oyo moto oya bundi pona eloko mususu te pona mwasi te pona koluka eloko mususu te albundika tout simplement pour que respect à accord ezala pour que ba élection ezala na bonne date et surtout na oya sala qui ezalaki pour répondre tout simplement na appel ya église catholique oye moko azali pe croyant kuna azali moto moko oyo a respectaki appel ya église na ye mais lelo vraiment ma mingi acte oyo ezali ya barbarie acte oyo ezali ya pasi mingi oyo ezali babotoli nzoto na ye babotoli nzoto na ye cercueil voire même ba image oyo mosusu tomoni cercueil na ye batiki yango na mabele wapi place humanisme kibomoto kibo qui biso bantu oyo tozalaka nango toujours à chaque fois biso bantu tozalaka toujours na respect ya bamort wapi place yango et pas si mingi esali biso encore ezali ya koyeba que famille na ye na ngonga oyo bazalaki na besoin peut-être bazwa kaka hommage moko barendre peut-être ba hommage moko respectueux na mwana na bango bakoma ntina ngonga ya suka oyo mwana na bango akozwa place bakotika ye dernier demeure na ye place bakotika ba germe de fleurs part bakolobata bakolobela ata au revoir yaya na ngonga oyo na mwasi na ye vraiment na pasi mingi babotoli nzoto toyebi te destination nini ekokende ndenge nini bakokende nango famille ekozala wapi bakolandela yango ndenge nini na pasi na motema vraiment ezalaki un peu état de lieu nangaki na meka kosala ya senet moment na Kinshasa en direct place tozwami bongo ezali pasi mingi na kobenga toujours la police po lelo soki mwana mboka Roxy Mukendi akoyi ezali toujours acte oyo ezali ya pasi mingi o police bavure policière oyo ya bango comment manque ya professionnalisme pour atténuer ba fait mususu yango esali liwa na epe mais na ngongo lisusu kobotola boye nzoto na ye ezali encore pas si mingi merci un peu na bato nyonso balandi biso ezalaka juste un petit état de lieu.